toi ben on la baron c'est que aux en a papier aux en pendant que ce soit ta dernière fois keba luka kolia no ko melana keba na komba film na film keba na comme on a des joueurs frappe on peut na ko panza yo Taylor si mi de la Taylor choko lo wasu lo nini ta ba fo momi wa pamba oyo momi mo bo ali papa c'est l'homme David na yekala donc impact d'idéologie zarasu te mutayer na restaurant Koti a commandé damage l'état ba kende ba c'est les factures bo tango ya na facture bo c'est léon ndima quoi ndima nka che poa bana Kinshasa bana poto et bana le monde entier ba vacancier flat hotel bali center sans cadre kitoko pona kopema pona bino bat bolela luxe ya makasi bazali na mobange na salle de fête o ezali na 400 places confort et lalia wana niveau ya 2 fois te oh bon combien déjà na commis déjà vous en avez beau frère ah ouais c'est bon boya na Bali Center 7e rue awa ezali pona ba fête na bino bat bolela ko sala mariage anniversaire conférence collation de grade réunion et service to ba croisade boya ko sala a boza mobimba moi si mobiki ici tata yoki kolela na yo na pesi yo libala bongo eloko nini ezangi nalakisa yo esika okosala fête na yo sal eza se moko Bali Center olobi yango soki oyini na botoli lipamboli na ngai te mokonzi na imite mama na salle de fête Bali Center libala na yo ekoleka ndenge bayambaka Yesu na Yerusalem na Bali Center eza kaka salle de fête ya pamba na Bali Center excellence dans la simplicité c'est naturel tonde et comme belé poli bemba PD et lumbara solo benda ka banzinzi ya belé ta PD mokobo yo elobelo ka PD na niveau na oti qui te dit que ngana na complexe à Karine ngaza soda makasa mda gira ka on a 45 na banga mutu te nana na complexe à Karine yo l'équipe na boye petit mobo ya PD ya pamba petit mobo ya PD peut-être PD vous comprenez un PD mobo oyo à vivre tout après cette vie encore une autre vie auto benga la vie éternelle yo kende wapi tira en enfer on vient de souffrir dans une fournaise ardente dans le four de feu ardent on a se détendre avec un pacte d'idéologie yangoyo chez Djonganganda Taba cadre kitoko pona kolia pe komela avec un pacte toujours oyo abongi selibino ba spécialité ya kitoko weba ko banda mokolo ya mardi jeudi chez Djonganganda Taba ba fongola ka partir à 17h tu 23h awa spécialité ezalinde tabande tabae olien taba ya moto na kwanga ya mungwele pilipili ya kobweta suka na feeling chez Djonganganda Taba awa musale salama kitoko tunanga nini chaque week-end babengi yango weekend live c'est-à-dire ba chanteur oyo babanda ko beta ba concert awa pona ko sepelisa bato lokola mokolo ya vendredi tozalina Suzuki Luzubu 4x4 grand chanteur de mon pays oyo akosepelisa bato na bakunga ya 2 fois te
oza koyoka musique, oza kolia ntaba, pe oza komela. Pe chaque samedi tozali na animateur ya monene ya mboka na biso Congo, CNN Alligator bakiselaka ye calibre 12. Yende asepelisaka batu awa avec un pacte na idéologie. Pe dimanche sombele suka bisanga avec grand chanteur Emile alias Demingongo bakiselaka ye lisusu la voix qui cloche. Yende akarisaka ba chant pe aza kosepelisa batu na banzembo ya kitoko na ndenge ya defote. Boyoki, Bomoni, Bondimi. Adresse Zaka Kassé Moko. Na 45 rue, na commune à Paris, na Romainville, 93 230. Topé Obengi na numéro Oyo. Plus 33 63 54 75 181. Merci na news bazuli barola na filmu news babi sita makambo ya yemo ken pia na pito pale leader molakisi le commandant suprême l'axa bananzela na lobaka la bino TV za radio temgolo TV comme radio nga de Joubek frappe encore l'homme créé à l'image de Dieu le frère de Jésus-Christ na buka caméra par rapport à image vraiment batumbolinga vraiment nga batumbola nga iti na lobaka ngo nga batumbola ngo nga te parce que lobaloba mbanga pasi minungai boucherie ya nyama parlementaire bokungu tropicana na ebité vraiment bana poto tala moi ça to lukanga makambo de Joubek na vandi nanga alors lo tumbola lion vandi na ye ala linzala 3 jours yozo luka makambo soki mi de la Taylor soki mi de la Taylor choko lo soki lo nini tala ba fo momi pamba oyo momi mo ali papa momo bode wa zanga tina zo luka succès na kombo nanga de Joubek frappe encore azoluka kombo ya mani succès na kombo manike manike za la reine star internet na ba momi tout na bana basi tout na internet mutaleka manike na mpifo na makambo ala kati ozo on parce que aza makambo aza kimpa vita aza longo aza mystique très mystique ba guerre tout bitumba tout ya kenda apolana nte manike de John wana ser nanga ozo on par rapport à image mida yo soki mida la Taylor outi wapio yo kana manike bota na famille no ya bien kitoko agenda poto tongo atanga bena maternelle primaire na poto manike donc agenda poto ya tongo donc forme mimo robo ya pamba ba choko belé ba ambi belé totanga basi pena lokumu loko ba fele ya womo la baronne totanga bena ba momi loko ba jetu okito totanga loko ba gila na grippe la congolaise totangi pe yo soki mida la Taylor moroboye pondu morobo sauver le tala no moi sur mana seleo mta vida na ekala donc impact d'idéologie zarasu te muta hier na restaurant Koti a commandé damage l'état ba kende ba sele facture bo tango ya na facture bo seleo ndima quoi ndima nka chepoa muto na muto wa roi David de Mukuse o azaine mapapa elo mombo apamba Mukuse mobo azanga tina o telengana na ina bangaba ba komina makala oui, on a pesi makambu. Aujourd'hui, même roi David par rapport à l'image. Donc, on est de l'autre côté. Mukolo ya na kini pena na ozoa, pena o peso de vienjour. Na o peso vienjour pena paso la pena nteke. Mi da sugi la nani. Oluka komo na o fianga kenga sugi lokola DJ Rafat, mais DJ Rafat a ça makambu par rapport à l'image. Tala bobseka DJ Rafat nenge le kaki. Tala nenge baleli DJ Rafat. Avec un pacte d'idéologie et ça le coup gouvernement l'élio gouvernement Côte d'Ivoire vraiment l'élio DJ Arafat bah c'est le hommage national l'état ya Côte d'Ivoire et Kundi artiste au monde il invité de partout dans le monde bon monde Davido tout le monde Fali pour ba star minene bon yo par rapport à image ba kundo wapi yo ba boire na libulu manzengelete tant on lobi ke ngai naza suki lokola DJ Arafat mais na CP l'époque et comme moment na tika na libela de Joubek frappe encore DJ Arafat parce que ça héros asa star amunene pas tobeta masola coupé décalé na ninga ba africain wa champion coupé décalé c'est bel et bien DJ Arafat vous comprenez pour prononcer ta excuse aux kokati excuse ou excuser au pluriel aux na niveau te excusez to excuse au kokati donc ça na niveau to no papa si tu as de bete la tolo wana si tu wana ça et ça si tu ken piano mta baptiser kombo wana bozo donwela taka moi ça donna yo ne ba un autre
sauver le Congo moko boya so vous comprenez yo un instrument de plaisir vous avez mon mythe vraiment vous avez instrument de plaisir vous avez le côté vous avez ma papa tu mis dans la taille-là on a personne makambu zo makambu pour na ko tanga comme on a ko choper kati on a niveau te le niveau que j'ai aux anangote le cas de bande de l'école parce que esquiser ya pamba to esquiser ko prononcer en gote donner un niveau na oti so na bimise le grand c'est na bijou kena ba Paris wana hôtel matin na beauté donc moi na mutete là on prend beauté ba na koko na papa na mekiti na mwana donc wana niveau ti vous comprenez otinda PD moko boye petit mo alemba pa pamba ya PD yo ke lobela mutu vous comprenez un PD moko boye donc okutu donc il me ba venir na sengele pe na borel wana caoutchouc na chauffer pe na tarafune par rapport à image na guerre combattant na guerre à 45 na guerre à 14 na 18 on prend par rapport à image moba 1 moba 2 la tempête du désert 1D donc keba na oza na niveau te na yo na leader ozo kumisa ozamba oza loko to za PD hein yo so mona PD vivre un siècle na mukili PD a kokisa 100 ans mona PD a koko PD a 100 ans la rate oza PD ngana bina vrai na vrai jo par rapport à image ozamba par rapport à image PD a vivre à demi-siècle donc kokisa 50 ans te beaucoup fakaliwa mabe parce que ba momi tant to betaka bango to zanga ba momi ba ser ba super na biso et qui ndaka place mo be vandi et ça là et contribuer na santé na beauté ya maman et ça vitamine na nzoto ya mwana mwasi so na nzoto ya mwana mubale luka mwa kwa moko bo muchopo mo bo vandi tonde et comme belé poli bemba PD et lumbaka solo benda ka banzinzi ebele ta PD moko bo yo elobelo ka PD na niveau na oti vous comprenez un niveau na yoté donc le côté wa ma papa vous a rien wa makambute wa fo momi taka na bengo instrument de plaisir vous comprenez petit mo ba pamba ba ku dona tarafuna lemba on me fout la mana yo fani na okaka ozo tanga komba de Djoubek frappe l'homme crée l'image de Dieu le frère de Jésus-Christ qui te dit que ngana na complexe à Karine ngaza soda makasa mda gira ka on a 45 na banga ka mutu te nana na complexe à Karine qui te dit na ko banga Karine penana ngo boulé biso to banga Karine hein parce que nga sala lokola ya zonga Villanova ba village ba timbelié Manique de John déjà ça mpanzo na Villanova donc ana place ko lekati azo sala ba manœuvre banini par rapport à image atia mutu ko kota F victime erade kemba yo lukani parce que l'administration est kuba kota marketing vient na biso di badiata mutema na boduga catalogue plus avanda wana soule kauka vanda administration vanda avec impact dans idéologie parce que TV za radio té donc F victime ça orchestre ma sécurité à pamba yo meka au sala ba blague na félicité parce que akosa batu trop tant zo kosa batu ke boye eza lito to zaki na on a leader na biso ken piana plutôt pas les satellites que no fallait za makambu fali boye ken pena souffra trop ba bureau de bazo ya tongo bazo ya pokwa ken pena akangama akende parquet akala mumabe akende parquet à grande distance pourquoi kazo défendre vérité que fallait pour passer lui les plus avisés les plus réputés les plus titrés de nos artistes et musiciens congolais actuellement mais ken akangama pona ngo et ça qui vérité tant on est avoué ngo que non fallait nde makambu actuellement c'est fali nde na félicité qui na bino kokufa na likamuna mutemera malamu ti tango avouer la vérité que fali ne makambu omonite obanda kokosa batu okosa ba amoureux ya bonne musique okosa ba mélomane okosa batu alobi vérité donc azaka intoxiqué ba leader moko boya faux ba leader moko boyo oyo ndule zo simbate bazo betaka musique ba nostalgie musique ya monotonie. Vous comprenez par rapport à l'image. Nana obanga Karine staff de tozalaka boy vraiment azate. Parce que c'est un polymo robo afinga ba leader bato basa la kilo à musique congolaise moderne entre autres quoi de la couramment le vieux son Mbeli afinga Cheikh Fabregas le métier noir afinga voir même moi si à Fabregas a surnommé combo ya la baronne afinga le roi de la forêt. Tango ken piana manda ko lobake no aza mwana o azaka shege ya la zamba playa shege nini oyo azanga ko yeba nzoto ya mabole bomona lokola peut-être okosele makambu tozo qualifier ba qualification lukuta lelo ye moko avouer franchement la vérité que non aza mutu aleka
na la zamba play aza mutoyo oh par rapport à image na obanga Karim Mokonzi na ebiti na biso neto diminai ti nzimwaka abendana kina mikili parce que c'est lui qui part à la chasse perd sa place les longa de Djoubé na zui makamna si maken piana pito pale na liba vie nange belé na kotanga ba combo eza nazo finga te azo baka vérité so ata bata vérité zompa ba Francis Kakonde le longa legi bon impact les longa legi ba vie na ba marque tabu na impact par rapport à parce qu'il y a une idéologie na kin zompa le Ken piana za makambu parce qu'il est le roi de l'internet Ken piana pito pale les satellites aza roi internet Manik de John Mani qui a la reine internet nga de Djoubek l'homme qui a l'image des les princes bisone makambu par rapport à image vous en prend na ko banga Karine ko za chimia Karine azate yo ko balelo boy Ken bon Ken a voyagé mission de service oh tout le monde a mabola passo la banzela passo la tantôt à remonter le courant tantôt à suivre le fil de l'eau ou traverser ba forêt ou ko kuta ba animaux féroces sauvages ba dévorer payer. Mais Ken piana kenda na Turquie ezarani makasa soule kauka kenda Turquie et bel babenga épée partout dans le monde Ken piana profiter l'occasion favorable kima atali non mobembo funa kende na zonga ngala zalaka mambo zalaka awa indus zalaka awa na vidéo le roi David Avida na vidéo ko bambisi personique mirage ba vida osa on par rapport na vidéo le roi ba soleil wanga ba vida porte ce cimetière Bartu c'est musicien na ba journaliste lelo ba lora tendance bazana impact mais basé le côté ba Marlène Kassang bazaka makambo mais lelo basé le pote dunda bango par rapport à image oh yo robeta tolo est-ce que Ken Rouela na bino fali pour pas la star congolaise internationale non to mona na Angola jet privé et ça ben Bartu c'est musicien et belo baza ba leader mais azwana nous chance ya remata jet privé te mais Ken amata yango voyage bien ça et ça ba voyage jeunesse na pese exemple o ba vient so ba musaka ba kenda te OK on va voyage touristique OK c'est na kin leader za na kin yo beti tour aux États-Unis OK au futi nyonga miso zongi vrai voyage bonga bon matina leader neto monaka Ken piana pito pale na jet privé parce que na kin na même ba leader rebelle makasa ba grand mouvement matano jet privé faut qu'on se le dise pendant mata jet privé vous a peut-être famille Katumbi famille Bemba, famille Moleka, on s'en prend, mais jet, mais Ken Piana soit grâce à un jet privé avec Fali Poupa, Nana Moduga Mupandi, Venanga Badiata Mupandi, Venanga Soule Kauka, Mupandi, a Kena leader à Zongi. Afrique d'ici d'abeti on combien de fois Sakani Nango. On s'en prend. Donc Ken Azam Mutama c'est quitté que yo l'équipe na boye, petit mobo ya PD ya pamba, petit mobo ya PD, peut-être à PD. On s'en prend. Et PD mon robot à vivre tout. Après cette vie encore une autre vie. Autre benga la vie éternelle. Yo kende wapi. Tira en enfer. On vient de souffrir dans une fournaise ardente, dans le four de feu ardent. On s'en prend. Ta PD mon robot et de vani na obena. Ozo tanga kombo Ken piano zo banga toi za leader na biso ba de Djoubek frappe encore leader ba Malika Manyasta, leader ba Laura Chou Mawete, leader ba Janvier Mokonzi. On s'en prend. Leader ba Valdi Tambwe, leader ba Manike de John Vando tanga kombo ya Ken wa camarade no karabo. Ken ba leader rebelle impact na idéologie. Ah, ba leader rebelle ba mise belé l'impact na makambo. Ya bimisaka ta soda, abisa soda le roi de Djoubek frappe on a un internet da balusaka binoje. De John kuta alaka ni kama ça vient na biso babia ndongo. Ken piana zui ya fula pesa makambo Manike de John incontestable. Rien à dire, rien à prouver. On s'en prend donc, Soko Zangi et Laura Roloba, Betata chifflé. Parce que mis de la taille, on a l'autre côté, sauver les. Donc, ma papa, mon kobo, et donc Pampers, non, Choco, Tonini, et puis Choco Zoko Sayo. Instrument de plaisir, il y a artistes et musiciens, mon Bazanga, Bazanga ta sens. Moutazo Bimana roi David, moi si y a roi. Katula soif ya roi David mi de la Taylor ozo mega na film si tamna muke ya pamba si tu kuta dona konde kombo wana obetela tolo pona otanga kombo otena fula ngo pamba Ken Piana mtapesa kombo na baptiza kombo wana mamnazolo ba mi de la Taylor oyebi donc osana niveau te nga osa charger na yo pona okino tina li fobongo na vida kabatu ngala mela maloba na mela dictionnaire na mela mundele. Oui, na français, tous en, oui, na lingala, tous en.
nazana ndo kozana niveau te na mono lukando zo gaz na kombo nanga ozo gaz na kombo ken pia na pitopal parce que fulaka a pesa kama makambo équipe nationale ko te zala mobimbe ko kabiso te to beta bango flash ingeta ba panzana puissance à ken pia ocha ba leader mal à l'aise au reverser ba leader ya lukuto ba kosa ka bato o ba kosa ba mourir à bonne musique o ba kosa ba mélomane kini ba kosa ka te kini za bana akini. Et puis yo ganga yo ça la promotion wenge musique à maison mais bazwanga de jube frère bango ba pesinga charge qui na ma solo bena niveau internet bo ki no ngane na lo bagala na lo belaka les rois de la forêt igwe yo le kawapi parce que biso confirme ba TV ba kini so tuni sankaka de kunta we wa roye biso ke no de jube ga soda tongo ko mekate ko meka magité vous comprenez ko meka magité yo bena promotion nini bena ça la wenge musique à maison mais yo mona no ozana ngengete o salamate o yebanate ozo diembela so ba de jubek bo po yebana so ki mida la Taylor ozo comprendre par rapport à Ipanche moi ça ba choko moko bo choko nyovi ngana fier na race o mais c'est les noirs homme africain la perle noire philosophe congolais africain noir analyste noir raisonneur noir ozo comprendre tamuta complexe ou pas pakoli ambi yo hein o pakoli ambi carolite pour donner le système bajiga bayaga pe azui bena soki ba carolite wana ba tibi nango bani na kenango ozo pakolo telisi nzomo wa yo makam yo kwena de John la reine star osana niveau de John ti Manique de John Masser on a niveau na eta lekyo banda même sur le plan intellectuel au télé on prononcer on a problème prononciation. Si vous avez utilisé PD Mourobo, impact na idéologie, te azel loroté, a les kanga bo ken peki sa kanga ba mwana yo. Yozu wapi. Petit nanga. Si kato kuta nanga no ninga ba kino na beto no mabebu na kangu en otage. Na so bena mwana gitambo, esika ki banda, esika ba commune banka. Premier commune kata ville Kinshasa petit nanga esika na kuta no kanga yo. Na senga vienzo pesa no defisa no systématique borel wana caoutchouc. Matraque électrique dans la télé on bena senti bon na chauffer yo na simaro lutumba wana na yolo wana koyoka na ko chauffer o moto et puis yo moko la Taylor yo ozu audace ya rosé na peso vienjora oza fo momi wana niveau ti ndo beta momi ozo beta ba trop ba sel ba produit fini avida kala ndo beta ba roi David na ba 1 tout ozo betano ba vina ba Suzuki Luzumu ba sila kala vina nga gitamo mais vida kala ozo comprendre kichaka lingoma moko boyo ze loko te wa mapapa ozo makwambala mezo chambanga mbanga ni yoko che totanga bina basi bester nyaju la sédoise totangio et bina totanga ba Angel Musweli makizembe to tanga yo ozo loko to za mapapa ozo diembela ngenge ozo diembela makambu otali film na film bodiembela akabo bodiembela ka film na film parce que actualité utaka koto mambo utaka koto donc PD pena le koti makambo bangité nga de jube frappe encore l'homme crée l'image des frères la voix de celui qui crie dans les déserts yo zu audacité o mankenga na kangwa otage na kango bena oya bena tina lema bena bolokyo bena na ye na yo na gitambo bena kangio puis venzora pesa nga systématique wana na ko melolo londokas na ko pakolelo encore zomba parce que ça PD vona chauffer oyoka na l'action bena ko ki PD malamu ti ozanga position ovanda na kiti oza PD moko bo muto osuka vina osuka en enfer ozomba que ce soit ta dernière fois petit nanga oza premier épisode deuxième troisième ezali donc yo na mono notamment des leaders na yo oza le côté le rajou ma weta leki na musika par rapport à ima pourtant otanga ba momi o ba makambo ba intelo yoti nazo mona ba Aisha Okoko ba Fifi Waston ba Grace Temo la sexy yota na mona ba Cynthia ka page on a rencontré ba ndonga otanga ti ba Josepha Chako vous comprenez yo beno ze le côté ma papa o mida la Taylor oza et le côté o lukangenge yo zo lukangenge na kombo fimu na sima ken bena leader de leader yo tamuto obimiso bisa PD mais ngaba ken azo bimisa ba soda mo de jubek panza ebo kenene boy mema ebo ndena mema kabino na indusa ti le loga ba kokangati de mukuse pigime ye wana la kalisa
l'autre là mukuse wana on embela et moro pigima kokanga ite et puis ma bolé talo ça l'émission na marketable tala coutrement biema et là te loro moi ba sera badanga abulangando sera babulangando yo bino na mikili yo la baronne par rapport à image l'autre monde ba robe ba soirée mystique tout monde ba kabelo ya mystique ba coiffure mystique mais là te la biso ba coutrement moi ya kala ces années là 60 70 80 90 serait de immortaliser de vie na biso danga bokende libongo ya ba mama ayolole ololo bosomba ngubu l'hippopotame teno danga la tango mabola la télévision émission et puis vient nga marketa bozo PC micro mutalati mabena ndenge wana wa mibenga la baronne to bengo la baronne c'est que osana papier osomba pendant que ce soit ta dernière fois keba luka kolia no komela na keba na komba film na fimbu keba na komona de jubek frappe mpona ko panza yo ba guerre ngana buna makasi yo kokati somba na kimisa ba grand guerrier ba rambanga na ba niveau éternel ngana beta bango ba kao somba donc que soit ta dernière fois à l'instant je m'arrête ici pour na bokeno musika oui somba suite fin yali donc continuité yali donc yo ko le manga tinga na ko linga le maramutu te ko tomba la drapeau blanc parce que ta bobandaka makambu boyaka obani makambu tan guerre tan monte ko pela Zaire ningani o tomboli drapeau blanc ko tomba la drapeau blanc par rapport à l'image, à l'instant, je m'arrête ici. Bambo Tenanga, Félix Mola Baronne, Chris Baka, Leroy, Kanyuka, Marlène Kanyuka, Yapodor, Ngalamouloumé, Jostambole Sédoua, Angèle Moussoueli, Makizembe, Koko Arafat, Makizembe, Serre Pauline Lumumba, sagesse intelligente, discernement. Alain Thierry Moké, mon aba Londres, wana, par rapport à l'image. Esther Niadjou la Sédoise, Kabila moi papier, Denis Moulambela, le patron de tous les patrons, ABC, aspect beauté puis charisme. Autrement dit, autrement appelé, soin et puis beauté. Bambote belé quoi. Par rapport à l'image, solo là, Denis Moulambela, grand prêtre. Président Donali Land na Irlande, président Bana Makala. Guilain la grippine la Congolais, je demande, je commande. Papi James, moi la guitambo ya solo. Par rapport à l'image, Esther Niadjou la Sédoise, la maman, Nazolela, la maman, Claire Boboula, les mignons garçons de Paris, par rapport à l'image. Mado Boula, Sernanga, Yemba, l'artiste amine na danger, confirmant par rapport à l'image, Maïbo la Kissa, Philobo la Kissa. À la coutume, je m'arrête ici du côté de caméra, Gradi soit Palazzo. Filmer Congo Mboka na yo, montage vidéo, Landry Nzeza oya ba Landry. Merci beaucoup na Ken Piana Pito Pale mon lakisi. Lakisa bana nzela parce que mutala saka nzela bazaka toujours na simana ye. Ko lukato ye ba mutalekana na nzela zaka mututu alekaka. Luko ye ba mutasala nzelo yo lelo zo lekana ko Ken Piana Makizembe asala nzela o lelo biso ba de Jubek frappe encore l'homme qui a l'image de nazo lekana. Jires Malele o ba Jires. Merci pour l'assistance, pour le coaching. Wantachi Télévision, toujours par rapport à l'image. Division Marinza, la perle. Moi, c'est la Pembe. Division Marinza, la perle. Moi, la Bandal. Moi, c'est Pembe. Par rapport à l'image de Djoubek frappe encore. Landry Nzeza, Landry. Par rapport à l'image, Nzambe à image, solo là-bas, solo là-haut, Panza image, je m'arrête ici, Mistral, Kanikil, Wakisha, Orage, boucle, Nalimwe, honorable Zakari Bababaswe, Molangia Pembe, les mots là, boucle par rapport à l'image.